Ma personnalité. Mbote ba ndeko balanti à la personnalité TV donc ba mbote ebele na bino nyonso obulingaka kolanda biso en tout cas ba mbote na bino nyonso tolobi bozala branché bozala collé bozala scotch tozali na kati ya ntsele précisément na Kilebo tozali non loin na mausolée ya Tshisekedi le peur donc okoko mate na mausolée za mwa musika donc yango ezali na ebandeli okoma penza na mausolée te bomoni environnement nango ndenge ezali en tout cas place où ekamusinga parce que ba décret ya construction comment etongami esombami etekami donc na ndenge moko ya kosakana te bato batongi bato bazokroba toujours kotonga et surtout lokola babande koteka na bakota se na sir bozomona mwa mosika bandako en étage bandako toiture Nigeria babande koteka na se sikoyo bamati bakomi kote ya makadam donc toza nolwa na makadam na liboso na ngai eza makadam toza non loin donc toza mosika te tu es déjà bomoni bino moko environnement na ndenge eza environnement moko kitoko penza donc ezotongama na ndenge ya kosakana tellement ba prix eza nanu abordable ba prix eza abordable ba 20 mètres sur 20 eza nanu abordable par rapport ya ba place mosusu est-ce que utotelemi ezali limite et si côté mes limites ici le pango ezo mesurer 20 mètres sur 20 donc na boye aza 20 na boye pe azali 20 tozo pusana tokoma tolakisa bino ndenge yango ezaleleli donc bandi place wana on a telemaki tozo kende tozotambola les hommes mesurés 20 mètres sur 20 mètres sur 20 na bizali na prix moko et abordable penza ba pesi biso tozokende eza terrain monene eza pe na fondation tozopusana donc soki tokomi awa topusani toza awa tomoni eza na borne moko eza awa place oyo esali biso 20 mètres tozotambola lisusu donc place oyo epesi biso 20 mètres tozotambola donc terreau nyonso obomoni eza na mabele na kati do babandaki déjà fondation ma mokolo na monde atie yango à vente babandaki déjà kotonga et simbi ndenge ezalaka et simbi nango penza te nde atie yango à vente mais toza non loin na makadam tozopusana akuna pe tozopusana poto lakisa bino lisusu ici ka 20 mètres et Soukeleli dans ali 20 mètres carrés tozokoma
tozokoma donc tokomi juste awa apesi biso 20 mètres apesi biso pe 20 mètres tozopusana azali na fondation tozopusana eza na fondation moko otokomona do babandaki kotonga ma basarete na bango basuki wana nde batiango avant donc tozopusana nde tolobi azali 20 mètres sur 20 aza na fondation obomoni oyo nde alingaki asala chambre salon ya mokie do chambre salon ya mokie ma asuki na ye atiki na ye azoteka ekosukela ti awa donc awa ezali séparation ya biso na bavoisin balobi awa prix final na ye po totunaki prix ya obanda ma bapesi biso prix ya obanda te apesi biso prix final na ye alobi ye azosuka na terrain na ye na $6000 abi osuka na $6000 mais totuni ye mpe lisusu parceke na se ya $6000 okozwa ebisi biso eza likambo ya mosombi na moteki yalikama mosombi na moteki ngala okoki koloba 6000 matango mosusu yo ntango oya kobeta masolo omona bosuki na 5000 donc yango wana tolakisi bino eza terrain ya 20 mètres sur 20 toza na kati ya ntele toujours non loin na mozole ya Tshisekedi okokoma na mozole te soki outi na ngambo ya Pascal outi na ngambo ya aéroport mpasa okoma na nini outi aéroport okoma na nini na mozole ya Tshisekedi te ma na bato bauti na ba CCC kuna bango nde bakoleka mozole ya Tshisekedi oleki yango na mwa moke epuis opusani okomi donc balobi awa 20 mètres sur 20 batie yango balobi suka na yango ezali na 6000 babi suka na ye 6000 donc babi ya kobeta masolo bomoni ba construction ndenge ezali lili donc ya kobeta masolo en tout cas awa masolo eza wo maboko eza kofongwama motema pembe bazozela bino toujours balobi awa ya kobeta masolo babi suka nango eza 6000 ma nde kaka ezalaka eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yo ya kobeta masolo en tout cas bazozela bino toujours balobi suka na yango wana suka nango eza 6000 mais nga nalobi ya kobeta toujours masolo na terrain ya 20 mètres sur 20 na commune ya Ntsele non loin na Macadam donc non loin na Macadam omona vraiment soko kiti na se bandako kitoko ba construction bien pour babande koteka na se siko bazali kopusana koteka ti na Macadam donc biso to bengi bino to bizala branché collé scotché na kati ya la personnalité TV pour ozwa place. Toujours na kati ya quartier Kindobona Ntsele précisément na commune ya Ntsele bomona bino moko baimonge toza ko fonce baimonge ezo botama ya kitoko bandako bomona baimonge kitoko ya bandako ndenge ezali na place oyo do bato bazosomba bazotonga toza mosika penza te na mozole ya Tshisekedi tobaki na bato bauti daipen okoleka
mozole mwa mokie na bato o bauti lemba wapi aéroport okoma na okoma na mozole te. Donc avant mozole yo oza déjà mobimbama, il faut obenga biso toujours pour que ozwa ba précision ya bien koya te ke oye kaka loko yo te eza soki pene ya mozole oye oya kutana ba frappeur pamba ba frappe ozongi maboko pamba bomoni ndenge ezali. Donc eza tellement kitoko penza, eza kitoko. Ezali deuxième place moni environnement nango. Donc ba construction kara ya sika bato bazo somba pour vous dire ezalaki cité moko ezalaki vide mapango etekamaki ba 2000 ba 2500 ba 3000 ezomata malembe bakomi basuka ba 6500 mais toyebi te tango mosusu yo lelo otali ozwi omoni ya 6500 aske lobi kuna ozwa lisu ya 6500 point d'interrogation babi place au totelemi ezali esika ebandi eza limite. Donc awa limite nango eza juste fondation la fondation obomoni oyo eza fondation banda coin ti coin esika mer kuna esuki. Donc ezali coin ti coin so pe tozwi awa ezali coin ti esika bomona mwa ba jeune bafandi pene wana. Donc limite na yango wana ezali na donc ezali na fondation basali déjà fondation ezo mesure 20 mètres sur 20 bomoni na sima bato bazali. Donc mopanzi boye bakote mosusu bomona ngo eza na base oh eza mwa libulu te eza libulu te bakoto ezalaki ba carrière ya mabele carrière mabele bato bimisara ba mabele bato bazo bimisa ba mabele pour que basa nini bakoba toujours kotonga. Donc limite ezali awa to kende limite eza awa place oyo donc fondation aniska fondation ebandi tozo kende. Donc ezali 20 mètres sur 20 tozo kende tozo tambola toza nolo na macadam peut-être okoka to mosusu ba bruit ya ba mituka. Donc toza non loin na macadam tozo koma pour non laksabino esika 20 mètres esukeli tozo koma tokomi limite eza awa oyo eza ba voisin oyo limite yango oyo sukeli juste wana tozopusana. Donc on ezali limite bomoni bino moko donc environnement na ye azali penza na ba construction ya sika. Donc auto construction kala ezate bo remarquer ba brique nyonso to pe ba mer nyonso eza toujours sika ezongala nanu. Donc nanu ebebite tozopusana esika oyo na telemi ya limite tozo continuer pour to l'axabino tozo continuer tozo tambola. Donc tolobi zala branché yebela babi yebela. Donc yebelardo donc mama ba prinde ezali kambu kozela te ekomela yo na 30 000 kozela te ekoma 15 000 kozela te ekoma 10 000 kozela te ekoma 25 000. Donc sur le temps ezana nous na ba prix oyo to bengi bino vraiment to bengi bino to sali appel na bandeko babone balandi ya la personnalité TV. Donc tozo pusana na se na mwa mose wana ezalaki donc eza carrière mabele eska bato bazwa mwa ba mabele tosuki awa yango eza limite oyo esuki si ekaboli biso na voisin limite ne yango wana soki tozwi awa
omoni bavoisin nde bazotonga voisin mosusu atongi nanu te ma azosala clôture azoclôture mpona kosécuriser toujours lopango taka esika yango ndenge ezali kua taka esika yango ndenge ezotongama oyo osala eloko te otie kaka vide boye moko so oyo kokuta terrain ezalaki 20 mètres ediminue ekomi 15 mètres mpo anini bato emotema mabe babenzi biso mpe awa tozocontinue babi awa ezali 20 sur 20 donc eza 20 carré awa balobi bango bapesi biso baprix ya deux part na bango te mingi bapesi biso baprix final bapesi biso baprix du deux part te babi awa prix final na ye aza 6500 mais babi eza ngo kalikambo lisolo elikambo lisolo yo beta lisolo ton mosusu nde na bike no ya bi au 6500 mutu mosusu pa kokoloba ke no ngai nazali na 6000 nga naza na 5500 mbongo baboya yango te mais ayebisi biso 4000 nde te donc 4000 nde te ma au-delà 4000 te 4500 pt suka na ye eza 6500 ma soki moto aye baobeta na bango masolo mais masolo wana ekoma 4500 te po en tout cas na base wana o 4800 aozwa te donc basuka na ye ezali 6500 masoki moto aye pour que asolola en tout cas beta na bango masolo ye aza wana en tout cas maboko ne eza nango ya ofongwama azozela toujours donc place oyo ezali limite ya suka ya lopango donc place oyo azali 20 ye petit kuna azali 20 sur 20 na prix otolobi balobi suka na ye ezali lokola solde asolede asuki na yango na 6500 mais biso totuni tobia tokendaka mpe bazando kosomba mpe mo elamba omona elamba mosusu batie suka nango $5 mais suka nango $5 boye omona moto mosusu pa lobi te mama suka nango $5 bon nga naza to mosusu na 4 naza to mosusu na 3.5 donc masolo ebetamaka na bongo balobi yaka eobeta masolo biso tozozela bino toujours ndenge tomesana dans sala ndenge tosalaka on est ensemble y a pas de souci tobandaki tokomi na suka yango to remercier bino topesi bino ba merci ba fidèle ba abonné il y a la personnalité TV en tout cas ba merci na bino nyonso bopesaka biso matoyi bopesaka biso misudo bopesaka biso temps pona kolanda biso na kati la personnalité TV donc merci na Ambisi Bazabaka na mon général John Kimbambu merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe pourquoi pas na Mama Doris Lema Fumuna Gazi la personnalité TV merci na ingénieur Israël Nosso Pro en tout cas donc merci na bino nyonso tolobi bozala toujours branché kole scotché na reste ya programme ya la personnalité TV.